baloba na oke si ba bomi yo ba ozelo kufa na décembre. Yo baloba na ope ba minanga ke oromela ba kisi vino obimba. Yo baloba na oke makamba vino eko simba lisute. Yo baloba na oke nyoso kosalo kobota na ote. Yo baloba na oke mutema na oyo eko bonga lisute. Yo baloba na ba reine yo ese baby. Yo baloba na ba trompe si ba longola. Yo baloba na oke na matrice oyo ko soit imité. Na memeli yo Salomon te. Mais na memeli yo celui qui est plus que Salomon. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ndemozo la ndanga wana. Azana makoki. Yako songi sa nyose se kumba maki na vina yo. Salomon lobi se qui est courbé ne peut se redresser. Salomon est nani? Salomon est erreur na yo sala. Oye kandi yo lelo ebomi vina yo. Salomon est nani? Salomon est ba maloba ya mabe. O ba loba no e pa batata mwasi. E pa ba mama leki. E pa ba koko. E pa ba ndoki ya famille. Wana za maloba ya Salomon. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bisso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Nzambe ya pambola biso, Nzamba pambola biso, mbote na balandi nyonso tout ozolanda ngai, bandeko nyonso balandaka émission oyo Heureusement Jésus na chaîne na biso ya chez Bisso TV. Nzamba pambola yo, Nzamba pambola mon frère Blad, Nzamba pambola de connexion za kuna na cameraman. Tika Nzamba pambola biso nyonso kozolanda biso na tango oyo. Tolobaka Heureusement Jésus. Heureusement Jésus parce que yozolanda moza na ba problème pour bande komona lokola que ba problème neza na solution te na ngina biso heureusement okutana Jésus na nzela émission oyo yozolanda nga makambo zo simba te o meki simbi to linga déjà botika heureusement okutani na Jésus na nzela ya émission oyo Nzamba pambola yo linga komi boma lisusu te yo linga kotika lisusu te parce que okutani na Jésus lelo Jésus-Christ de Nazareth dans la émission na biso oh l'émission te présentera batuka Yesu le tonto le la terme moko ya mokie on azoloba ce qui est courbé ne peut se redresser mais na lingito sambela nanu avant to banda kolo Yesu na bondeli fungolela biso lola tozana posa na yo mokonzi ya kokamwa Seigneur na bondeli ke muso azolanda na tango yo loboko na yango yesimba ye maloba oyo kodima na munoko na nga ezala kaka ba idée na ngati mais ezala maloba oyo uti pa ina tozana posa na yo na kombo ya Jésus-Christ de amen. Nzamba pambola biso ce qui est courbeux ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Ce qui est courbeux ne peut se redresser. Ecclésiaste chapitre 1 verset na yango Tobandina 14 tina 15. Je vis tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. Salomon, c'est un homme sage. Salomon, azamuto Bible zolo bake tilelo ata fololo ata fleur ekola ta koleka Salomon te. Salomon azamuto mayele makasi ebita moza devant mutamayele soki mutamayele azoloba parce que mutamayele alobaka pa pamba te. Soki mutamayele afungoli munoko alobi c'est kazwa ki temps ya ko réfléchir ya ko sala ba analyse pour aloba. Et maloba mutamayele soki alobi c'est kazwa ki temps ya ko réfléchir tanga zo fungola munoko azoloba pour appeler sa solution pour conclure to po loba weza solo. Salomon lobi Nathalie na 8 ans ya observer biloko no chamuki na monique tout est vanité nyonso ekoleka nango lokola mopepe et soko tali o remarquer opesi na opesa Salomon raison parce que nyonso tozomona elekaka vanité de vanité okoza na bandaku okoza na mituka okoza na nyonso ekoleka même kitoko oza nango ekoleka mituka oza nango ekoleka mapango kotikala ambiance ekoleka âge même kuto oza nango âge wana oza nango ekoleka makasi oza nango ekosila yango il est important mutu nyonso na vie ayeba Yesu Masiya le roi nkolo pe mobikisi parce que tout est vanité vanité de vanité osomba mapango okufa kaka oza na bandako okufa kaka
olela or okufa kaka ozala milliardaire okufa kaka ozala kitoko ndenge nini okufa kaka ebi na kamwe ndenge nini na avant o ya pandémie ya Covid-19 ndenge nini bato bakufi remarquez nan so aux envies c'est parce que nzamba bombi il y a des grands hommes de Dieu o bakufi ba pasteur aminene bato balekaki yo même na mbongo na ministre tolo ba bazana mabele parce que coronavirus est lié bango mais yo nzamba bateli yo ezate poza na moyen belé na moni même bato ba mbongo bana ba président ko kufa ba multimilliardaire bana na bango ko kufa mais yo nzamba bateli yo c'est juste pour na ngolu na ye yango foko lo ba vanité de vanité bato boni ba kufi batiki mbongo batiki mapango que Dieu vous bénisse Salomon lobi nyonso koleka et puis aye koloba ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté na sali analyse nanga pe lokola pe mutu na yo remarquer que na nature ce qui est courbé ne peut se redresser parce que Nathalie eza na banzete o soki se gumba mi ekosonga lisute parce que nzete balona ngo fo pesa ngo forme so pesa ngo forme to tiki ngo so ese koli ekomi go bota mbuma so go pesa ngo forme na tanga no buki nzete bébé or à part na banzete ndenge na utotala na nature na yo comprendre pe que ça na ba via bato mususu ese gumbama ekosonga lisute et ça na ba via bato mususu ese beba po bozongi ça me komi difficile. Exemple, papa mutu mo alingi ne kotanga ta alingi ne classe te tant baninga ba ok classe ye osala ba aventure tant baninga ba ok classe ye à part nzambe na se amoyo à part nzambe ndenge tozala na foi ke nzambe opambola assurance moko toza na mona vie à part nzambe eza soki mutu atangi classe biso nyonso tozelaka yeke ndeko na biso naza licencié aozwa musala ayebi musala aozwa musala aza commerçant aza menuisier aza na musala na ye na mutu ata lelo azwi te lobi akozwa kopa kosala musala aza maçon aza na musala na ye na mutu. Il y a beaucoup de gens surtout biso ba jeune garçon na ba jeune fille na tango baninga bazoyekola ata misala ya maboko ko ye amona bato bayekola baza bayuma tango baninga bakende classe ye amona classe eza passe temps. Vaut mieux faire d'année quoi venir beta dame, vaut mieux beta na issue de 6, vaut mieux faire d'année à tonga, vaut mieux que bunda kuluna. Parce que aoye batte que 10 ans après, 20 ans après, on s'assoit na âge wana te. Peut-être na âge osana ngozo dépend de pas mes parents. Toi muso za kana ndeko na poto atinde la ko. Toi muso ba opeso mo le au mois muki. Mais après 10 ans, après 20 ans, on a besoin balo comme responsable. On a besoin comme na bana. On doit charge ya bana wana, on supporter bana mukumba wana ndenge ni. Il y a beaucoup de gens, surtout qui déjà à Gumbin étaient à Vinaye. Pourquoi? Parce que à Joie qui temps il y a pour préparer Vinaye, il y a avenir na été. À Joie qui temps il y a pour y écolater. Et bah biso temps tu vas dire ça la musala nzambe, tu vas dire bateau au komanani. Moi je voyais baninga nanga ba okende ba coopérant, ba okyo bunda ba kuluna, ba osala makambe belé. Et au monde appelle que bazo mbongo na tawana bazo mbongo ok yoko to ko simba monte parce que c'est loi na pona simba $100 bo ezaki passe na 2002 2001 na ozo $100 ne au monde ngolo kwa bato ba simba bazo kisi mais ngana tikala ki toujours persévérant je persévérais toujours dans Nzambe. Moi je dormais à l'église chaque jour. Na sali au moins 8 ans, il y a la libanda dans l'église. Mboule et beta. Yo zakawana. Église Santol. Or, Nathan on a banda otongelo komo. Na ndo bongisa nzete à vina. Et la plupart à bateau sont dans mona bango grave. Nathan wana baza sous grave. Et puis la plupart à bakulu na onga na iba Nathan ba kufi ba monyoso. Et puis mingi suka na ba komi ba mandian. Et puis pourquoi? Parce que bazoa qui t'a yapé sa forme et l'anxiété à vina bangote. Vina yo, ils ont le droit d'anxiété. Au se repère sa forme à bien, ou sa forme à bien. Moi, la moi, si t'as l'angano, mais quand on imagine une minute, on a bana 5, maintenant 5 papas différents. Je croyais que ça n'a pas l'air au bal, au bal au négini. Il y a moi, non, mon au bal, moi, ça m'a été gozé en bana. Naïbi de Gomogo, Azan Bana, Azan Mona, Mukolo.
mais tia kenda na ndako libala mobali ayeba te ki yazaka na mwana déjà ya 17 ans pona ni akomo ke na mwana ni moko soni parce que akomo mona mwana lokolo obstacle oyo ko empêcher ya so libala pour ce mobala moni bongo okima tala nengo gumbi nzeta vina lelo se retrouver na sida pona ni donc maman opekisa o tika bio biso so toyeba ki amo biso se peut osala ngo efutaka yo mona lokwa mama na bino aza bien te yo leki mama bino na kitoko sœur obo sala ki kitoko ozana ngo mama na bino ndem takatela akatela yo kitoko na enda mbo apesi tika nzamba pambola nzete avina we kumba milelo peut-être yo zana musano ko yiba ogumbi nzete avina parce que bato yiba bato botola biloko baloba maloba ata ba moni yote ata mbila ekangi yote mais nzambe na lola aomona mon pasteur m'avait dit un jour tant nazalaka mwana mukie je suis sûr qu'il y a ça juste pour amener na crainte nzambe bana nazala non ekodim un jour ba yebisa biso balobi que nzamba dans ba caméra mibale et si kanyo so lumière ezali mo ezali nzamba omona et si kanyo so pe mo lili ezali nzamba omona tika nzamba pa omona nzamba dans ba caméra boni mibale et si kanyo so sala mabe soki mo lili eza yeba ke nzamba omona et si kanyo so sala mabe soki pe lumière eza nzamba omona yo kendaka oto boma mwinda yo kanisi obomi mwinda net ba omo nzamba omona nzambe aomona ato bomi mwinda nzamba omona ata ba policier ba moni yote nzamba omona ata mutkolo eloko amoni yote nzamba omona esunganga mukolo moko boye tant on tozaka ofanda ensemble na famille na oti classe na kuti nzala na koti na cuisine na fungola basani na moni balambi ngai na mbisa okauka na likapu siko ngala lingango mingi ngai na fungoli ka sani na longo kutata na uniforme te na zuka partie ya musuni na lingina lia na tala na yiki makolo mutezo ya na cuisine na couloir yekima na kangi makofi na kangi mo kawe na likofi na bandi obeta mama makofi pichon zoka te taki koko nanga donc aye ngana bandi bima pichon na bimiti na toilette na kena fani na toilette na kangi pot tant na lingina lia musuni ko na yoki mateya na bateya biso esika nyonso molili eza nzamba omona esika nyonso lumière eza nzamba omona ndeko nazwika même makofi oyo nakangaki mpo na bima nakangi yango mpe na bandi okufente ka pichon nazongi ti na cuisine nazongisi musuni nasukoli mpe maboko nabimi na salon natuni koko na ngai nayebisi biloko nange ezalaki abitala na sani ana ya jaune or biloko nayibaki ezalaki noka yanga moko siko ngai nalongoli ka musuni moko batielenga siko so naliaki yango ya papa tika nzamba pambola donc esika nyonso oza nzamba omona mabe ozosala lelo ezokumba vi na yo ezokumba vi na yo bamasanga makasi ozomela lelo ezokumba vi na yo sans le savoir vi ezokumba ma papa vi ezokumba ma maman mais quand on imagine yo mutu obandaka whisky na tongo ti pokwa sœur mibali boni oza na bango mibali boni oza na bango ndeko mwasi moko ayaki koluka ngai bisinga bi prophète ngana na poma bota na bi oboti te abi na boti te na lise mpo na nini abi na comprendre te tata mwasi na biso azalaka ndoki tata mwasi na biso toswana na ye tata mwasi na biso boyeboye na bi ya solo tata mwasi na bino parce que moi je suis un homme de Dieu na okomema mate na masolo moto aobetelanga il faut nzambe nde akonfirme ngai que tata mwasi na bango wana moto aosali bo nayoki ye naisi ekende yaka lo yelanga mai asombi mai lobi na ngai nasambeli namona ni tata mwasi ni eloko na bandi otune baquestion nayebisi sœur na vi na yo esi olongola bazemi combien sœur yango aza na ba 28 ans 27 ans comme ça azalaki mwa ngolu abali abi papa nga nalongoli bazemi nabi olongoli bazemi combien imwa ndio tanga to tozalaki na Serge 3 to tozalaki na Fiston tolongola mpe ba 4 to tozalaki na nani tolongolaki 2 cas ya pamba to tozalaki na ayi papa nyonso ekosa ba 19 apamba ka ba 19 parce que mwana mwasi ya 27 ans 28 ans
aye bisawa longola bazemi 19 et puis pour naye 19 eza ya pamba donc 19 ya pamba siko akoti na ndako ya libala azokoka kobota lisusu te alobi tata mwasi na bango nde ndoki ndoki ya vi na ye eza ye moko na ese sœur tosala nos prière lobi journée bobimba gêné somba kitalatala sika asompe kitalatala sika na pakoli yango huile d'onction nese keye nango na chambre na bino sambela pendant 3 heures du temps après 3 heures du temps zwa kitalatala fungola miso omona moto abundisa bazala wana abima na kitalatala aki asambela pakoli huile d'olive asambela tanga nusa fungola boye amonika elonine ayebisa mabi papa na monika elonga moko na ebisi ye ndoki azobundisa vina eza tata mwasi na bino eza yo moko nde moto obundisa vina parce que na âge na o longoli bazemi 19 mozoloba ya pamba 19 mais ya pamba okutala niveau gumi vina yo lelo obota lisusu te siko comme omona ba prophète mabe pona ni ba pasteur ba comme mabe pona ni o pasteur azaka na nguya te yo moko nde obomi vina tango bando ki olongola bazemi ozaka na prophète te ozaka na pasteur te tika nzamba pamba tala ndenge lelo vie ebeli tala ndenge lelo ndenge vie ebeli babiloko okenda koyiba ya bato le bien mal acquis ne profite jamais babiloko okenda koyiba ya bato maloba wana elandaka yokana ya biso ndeko na nga maloba eza semence maloba eza semence maloba eza semence elo omona sepela na vie na nga na nzambe eza nini nga papa na nga ava kufa loba maloba likolo mama na nga ava kufa lobi maloba likolo yo baparent no maloba nini baloba mpona est-ce que baparent no esi baloba maloba malamu mpona parce que maloba eza semence maloba eza pe forme oyo bazopesa na nzete ya vina yo bato nyonso na quartier balobaka maloba mabe likolo na bana mibali nyonso balobaka maloba mabe mpona tala na niveau na omona mwasi okoma okende ndako mwa mbalo olali ntango alali pongi makasi oyibi ye okimi tala na niveau na ndenge oza wana okoma na niveau bolali ofilme kaka mutu mpo publie yango mpo ozwa mbongo après ekofuta yo nini tika nzamba pamba lisumu eza kogumba nzete ya vi na yo sans le savoir ozokumba nzete ya vi na yo sans le savoir or Salomon alobi ce qui est courbé ne peut se redresser eza na bato ebele ozolanda nga awa vi na yo ebebi mpo na yo moko mpo na etamboli na yo mpo na baerreur na yo mpo na bamakambo mabe osala mama masupe ozosala lelo yo kaka te mena bana ya bana no baofuta bible elobi boye bapapa baliemanga ngai bana bapoli mino batata bazolia bana ngai me bango bazopola minu te me bana nde bazopola minu bana nde bayoki minu ngai papa etamboli nini ozotambola eloko héritage nini ozotikela bana na yo eza na forme ya bato bagumba nzete ya vi na bango bango moko na désordre na vie ya mabe talelo se retrouver na sida talelo se retrouver na tuber na tumeur naza mwana moko boye mwana ya mama na nga moko na église a se retrouver na sida na mwasi a sentaki a se retrouver na sida na mwana bébé baboti baza na sida pona nini yazaki kuluna bakangi jeune fille ya bato na nzela babotoli ye téléphone a violé jeune fille wana nzoka te jeune fille yango oyo ya violé azalaki na sida ye muta makasi o violé mutu obeti muta kwei o violé no beti sida te sida ezwi ye parce na ba innocent ya bato mwana mwasi ya bato oyo abazalaki na ye apesi ye mpe su sida bebe ya bato innocent azobotama abotami na sida parce akoma oye pa nzambe prophète yesu akoti na biro abenga prophète vie nanga vie esunganga vie na osunga nde nini yo mo mutu obuki vi na o yo mo mutu dundi vi na o lokwa mikata mobima ozomona sœur yo mibali 17 ntango ose retrouve na malade ezaka sida te bainfection mpe ebomaka ntango lelo ndenge ose retrouve okomi malade obela tumeur mabe diabète mabe makolo evimba mabe libumu mabe oluka libala eza te mukanda eza te misala na yo ya mabe ezolanda yo kokanga na banoko te misala na yo ya mabe ezolanda parce que Salomon le ce qui est pour ne peut se redresser eza pe na banzete mususu oyo
yemoko migumbite mais forme o ba pesi yende bimi ogumba eza ba tete musu ba loni yende na ndenga ogumba mukolo na yemo ba loni mais na ndenga ogumba voilà ce que ça différent. Il y a des gens ba Salomon ya vie ba Salomon ya famille de ba gumba ba vie na eza na batu musu ba lié ya famille de gumbi blocage ya famille de gumbi oh makeke bino no so na famille mutabala kazaki voilà ce que ça makambu te ke mutu yemo ka migumbi mais on eza makambu ke ba réclamation ba lié puissance moko ya molili ya famille de détruire famille mobile ata yo moko tala la famille na bino muto sunga muninga azala raté muto sunga muninga azala raté bino no so vie passe na passe ata yo moko tala ndenge ni bozo passer vie yo bando kenda lo bana okesi ba bomi yo ba ozelo kufa na décembre yo baloba na opa baminanga ke oromela bakisi vina obimba yo baloba na oke makambo vina eko simba lisute yo baloba na oke nyoso kosala robota na ote yo baloba na oke mutema na oyo ekobonga lisute yo baloba na oba arena yo ese baby yo baloba na oba trompe si balongola yo baloba na oke na matrice oyo kozwa mité na memeli yo Salomon te mais na memeli yo celui qui est plus que Salomon c'est Jésus-Christ de Nazareth ndemozo landanga wana azana makoki ya kozongisa nyonso ese gumbamaki na bina yo Salomon alobi ce qui est courbé ne peut se redresser Salomon eza nani Salomon eza berere na yo sala o ekangi yo lelo ebomi vi na yo Salomon eza nani Salomon eza bamaloba ya mabe o baloba na yo epa batata mwasi epa ya bamama leki epa ya bakoko epa ya bandoki ya famille wana eza maloba ya Salomon mais na memeli yo maloba ya Salomon te na memeli yo maloba nalingi na sambe diabète wana yo napesi yo mokanda na fungoli étoile na yo na fungoli lola na yo zala béni na kombo ya Jésus amen nzamba pambola biso oyo ezalaki babino le prophète Michel Tia mosakoli ya mboka yo landi émission na biso ko hésiter te ko benga numéro ya prophète yango wana omoni na écran na yo benga tokosakola te puis tokosambela mpona to orienter yo ndenge nini okosala tika nzambe a